Merci beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers votre chaîne YouTube Bongania Media, OESA chapeauté et dirigé par Yemoko le full big boss Dimitri Bongania Moubala sérieux. Balobi Moubal Oazara Soazana Mwasi Moko Ka Mwasi Moko Wana Dimitri Bongania. Amis internautes, nous sommes là précisément dans la commune d'Engiringiri, na salle de fête les érudits, na cadre ya dernière réunion, il y a mise en place au artistes et comédiens organisé na cadre ya association nationale de théâtre populaire du Congo, dirigé par le président Masumu, président Elombe, Modero Totokani, Fisson Saïsa, ils sont tellement nombreux en collaboration avec la famille de Bakoti Réunion. À travers Réunion, on est Tokoeba. Est-ce que Ebembe ya Mundweri et qu'on a l'exposé na Fikine, tout et qu'on a l'exposé na Njili. À travers Réunion, on est Tokoeba et qu'on bima vendredi to et qu'on bima journée. Et quant à moi, j'ai dit déjà grand merci Nabino Bae. Bozo talabiso maintenant nous s'abonner. Boyaka place wana bomoni na rouge ba commis s'abonner. Au cliquer ka wana pendant que na oloba au s'abonner mba moko na Bongania Media. Et aussi grand merci à toi Eldu Jengombo, moi c'est à Pembe. Nakatsa Lyon en France, et à toi mon vieux bon séjour à Londres, à Drisha Motomètre Bébazibé Baya Adrien Motomoko bien Makasi. Merci aussi à toi celle que j'appelle la maman sociale Sylvie Kabea Motema papa Dideka Songo Balobi bon séjour à Kinshasa, et à toi mon vieux Epi Mouyoli Motema maman Chouchouna. Grand merci à la grande famille Appel Kobaza au four et au moulet. Quant à moi, je vous dis, restez branchés et retrouvons-nous juste après. De best Tomoni Réunion Boalé Nango ANTPC, comité d'organisation et obsèque ya papa Nabiso Mungweri na famille tatol mezala moi mingi bamsuba lobake za na Fikine bamsuba lobake na terrain ya Buda na Njili. En un mot, conclusion, besoin de rien. Conclusion est simple, oyebi biska batbaza, mutu ezalaka. Munduraza na deux familles, ana famille artistique, kazape na famille biologique. Famille biologique na ye, lokola koli na Njili, astangi bakelas na Njili, asalivi na Njili, pavin na Njili, ba proposa ki balela na Njili. Mais nous la famille artistique, ngana zolo belabino information vraie et sûre et outil na munoko ya communicateur to chargé à communication, ya association nationale les Alingai, le roi de Best. Na ebisi bino bobendeko sozo na biso libanda ya mboka même na mboka et tozui conclusion simple tokolela Mundweri na Njili mais lobinde tokosilisa makambo tokolela pardon na Fikine mais lobinde tokosilisa makambo nyonso na libota poto conclure bisika ndenge nini Fikine kozala comment famille ba moni biso pe ba to moni po ba tutu bazala convaincu tolingi place oyo tolela ndeko na biso kulutu na biso ya na biso ezala bien décoré ezala bien honoré pour azam mutadine babenga Mundweri vantard vu qu'il le vantard toki kondimate to lela na zelu to boite kenjile za mabenjile za kitoko mingi mais na niveau ya Mundweri to linga to lela na stade bazo sala misala ndebo moni to sengi libota
tolobi bo comprendre biso moi to lelaye na zelo ezate fikini na esplanade nango wana eza kitoko eza juste tokobongisi to découvrir parce que bakonzi bakoya donc ni ba okunda Mundweri ANTPC ou bien gouvernement mtesucha ANTPC ndezo kunda Mundweri mais toza soutenu par le gouvernement congolais gouvernement provincial ANTPC ndezo kunda Mundweri parce que biso nde to famille nae mais gouverneur de la ville asungi biso poto kundaye malamu Jatini Ngobila taki aza gentini yende papa gentil andimi koko asali premier acte nae pendant la biso qu'il est gentil merci na maman et puis maman Olive azali maman atika kapé ba artiste té amonde ba bengisa ba artiste tanga zaki na pouvoir les lois na pouvoir soutenir mais maman wana aye kota la $5,000 etamboli ke bino NTPC longola 2000 non to longola ki 2000 té bandeko to me ko comprendre Tango Tokenaki n'est pas un gouverneur. Gouverneur a payé ça qui $10,000. Pour notre Kunda Mundweri. Association. Et Longoli 7,000 pour Bakundaye. 3,000 bapesi libota. Pour moi, si on a Azana Bana. Moi, si on a Tikali na libota, pe na charge ebele. Nasima na yango. Tango pe mamoli va ekuya nandako. Ba famille wana batali bo batike libiso 5,000 lokola ngambo ko kundana nesili te ba longoli bango moko 2,000 batindi na association pour que ba sankisa ba kundana ni mama ce n'est pas dit que l'association dans pour lorsque ba pesa mbongo nezalaki na maboko ya tata mwasi ya Mundweri ezala non plus na maboko masumu et puis ba ko landisa masumu on ezaki mambo wana te voilà c'était ça wana des programmes tout ça ngo mais lobby ndeto confirmer nos programmes mususu mais je pense que le la kana fikine merci beaucoup artiste et comédien modéro Totokani ya modembote wa bambote belé junior ya modé to eko assister na réunion stratégique au bosali na famille ya Mundweri en nemo bo conclure ndeni parce que ba rumeur ezalaki tantôt njili tantôt fikine. Bon, et ça toujours en cours, lobby de finir en lobby, ça benda blague des abenda kita donc mais na ebi ke nzamba ozana kati na biso po azana souci ayebi souci nini o biso tozana ngo na ndeko na biso Mundweri na ndimite ke nzambe akotika ke makambo ngo ekende penda na brutalité na ebi ke lobby toza compromis mais j'en suis sûr que tozana foi. Ce qu'on presse, message ni toi adressé dans l'opinion publique. Quand il m'a vendredi, exposé où? La foi. La foi. La foi. Merci beaucoup à mon démon et à consolation la famille à Mundweri. Non. Bah merci belé la famille ya Mundweri oyo batiki biso te bazalaki na biso na ba démarche nyonso poto kunda ndeko na biso artiste et ndeko na bango biologique. Donc vraiment nazo pesa pe ba merci na Fiston Sai o penza a bundi bitumba ya munene Fiston Sai ote de bana ko longa penza foi. Oui. Donc Sai umela. Merci beaucoup, nous sommes là avec le président Fiston Sai. Président Sai, moi j'ai l'impression par rapport à la réunion pour finir nini quand comme vendredi et vous allez exposer ou à piper enterrer ou bon, Omoni Mundweri d'abord au départ as artiste on a deux familles artistiques. D'abord famille biologique puis la famille artistique. Et on a montré les deux familles, famille biologique et famille artistique. Pour to mekakota la ndengeni tokoyo la Mundweri tant qu'artiste. Oui, bien sûr. Biso yebi ba politicien bazana ndenge na bango balela ba politicien ba chauffeur bazana ndenge na bango pe balela soki chauffeur akufi ba wewa pe bazana ndenge na bango balela soki wewa akufi. Okozwa jamais sai a diriger matanga wewa. Pona kobunga na oyeba te. Na musu bango senga ba moto menga na yena ba vélo. Yango wana omoni les deux familles tokutana ki poto kabola batage. Famille elle la Mundweri tant que moi na bango. Biso pe ba artiste to la Mundweri étant que artiste. Et puis bandeko nyonso oyo bakoki koya kolanda biso na matanga balanda biso matanga ekozala na fikine na sima ya mukongo ya ekeko ya foire na esplanade wana de place matanga ekozala vraiment eza eloko ya kowela te eza eloko ya kobunda te eza eloko ya kopotana te eza kaka ndenge Marie Misambu
balela ye sika balela ye na baninga ne ba artiste ndenge balela Wendo Sambatala commune na ye ndenge balela Lutumba Sambatala ba vie sans souci batutu ba mundanga ndanga ba masirika balokuli ndenge pe tokolela papa na biso Mundweri na ba valeur na ye nyonso donc batu ba ye ba ke ebembe ko bima vendredi tokokunda samedi batu ba ya ebele na fikine biso nyonso tolela Mundweri bisengo ya pesaki biso to pesa ye yango mena nzela ya pasi ya kofungolela nzela akende kopema na boboto nzamba sunga biso elongo na banzelu na ye makambu nyonso eleka bien monguna oya koya na maseke na ye ya sabolo asika ye moko au nom de Jésus amen amen. Président bozaki na réunion na famille ya papa Mundweri pona kozwa eloko moko bokanga kore ko ma vendredi ekozala exposé wapi et yo en tant que président ya association ya artistes et comédiens oyebisa public nini. Non, tozoyebisa public que il y avait plus de peur que de mal. Le problème que zala kité quand moi incompréhension muke lingeke zala bamususu bazako mona dimension vraiment ya Mundweri te. Mundweri abimisi ba esobe abimisi ba tebele ba oxygène donc c'est un maître. Ba vie gaou. Ba gaou nyos tuana c'est un maître que il fallait qu'on tienne à niveau na ye. Ndenga boyoki déjà que ba mari misambu bazaba na ya masina mais bana masina bayoko lobateo boye tout ça ba mundanga ndanga zako zala mwana état kuna mais balobe bayaki te que biso boye donc toza wana pona unité ya esprit pe ya batu to sepeli dialogue to uti nango awana famille baza kozanga parfois un peu d'information il y a véritable pour dès que Mundweri abelaki eh bien biso tozako landela dossier wana tous les 2 jours qui aye ko kufa le même jour na sangisi susu ba comédien poto yeba ndenge to kosala 3 jours après tokeko tuna famille soki bango programme na bango bazo kanisa nini balobi ke non bango ba pesi nyonso na maboko na biso ndeko na biso ya musala o nyonso tokolinga kosala bango ba kosala na sima na biso tout marché avant que bato songi baya kokota na kati tanga mbongo gouverneur o balobaki o président Masumu o soki président Masumu atushaka na mbongo moko te ba traité même de tout le monde ba bima moli va pièce $5,000 pour bolongo 2000 ngana simba kutu atambongo ngote 10,000 bazo lobela wana ngana bomba kambongo te donc il y a des gens qui aiment bien salir ma réputation batou mais vous voyez bien qu'il n'y a rien de vrai et ba membre de la famille base tozongi si bango na esprit après matanga batu nyonso bazo embrouiller bango bakokimba na bango mais biso nous serons toujours de temps en temps na ba membre de la famille donc quand on vendredi nous enterrons le samedi et nous demandons à ce que l'unité y a artistes comédiens ndenge to bundaka ezala kaka ndenge wana c'est pas facile de diriger les artistes mais en tout cas tous parvenir dans Nguya Nzambe voilà merci beaucoup. Just wonderful, amis internautes, ça commence bien et ça finit bien. J'espère que mon Binomo Konde réunion s'est passé. Vous avez suivi la communication et pas à roi de best Nenga et Bisbino par rapport à l'organisation et à obsèques. Et aussi vous avez suivi les interviews avec Fisson Saïsaï. Merci à toi Fisson Saïsaï pour na coup de pouce na Ozo Sala pour na Dey à Papa Mundweri. Merci à toi président Ladi Sobé. Merci à toi le président Masumu de Brende Yalaka Yala Fumwa Banza. Et aussi merci à toi les propriétaires de cet endroit, celui qu'on appelle l'homme des social. Papa Nabiso Shella Mayuma, merci à toi. Merci à toi président Elombe, merci Naba Onyoso Balandaki Junior Mouwabo, merci à toi à Dimitri Bongania et pourquoi pas aussi à toi Kakse Kadima, le motivateur de la presse. Merci à toi Nadej Bote, moi Sinabanda Lula Kalame et Pesa Melangate. Merci à Fanny Poutou, merci à Yannick Réal, merci à Laetitia Ndongala, merci à Meti, merci à Chikito Isenga, merci à toi Jonathan Balobi Soda Makasi na Thérèse Indani, merci à toi Léa Yoa
bamsuna otanga bakomona baonte po basola. Faut quant à moi retrouvons-nous à la prochaine numéro.